Bonjour la famille, bonjour une fois de plus. Je suis Maman Nangai. Je viens une fois de plus, toujours dans le cadre de mes idées que j'ai commencé avec vous. Donc, ngala bino to banda qui déjà thème Nangai oyo nazo développé na bino depuis un certain moment. Ezali les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie. Pourquoi les clés? Parce que nazwaki temps ya koétudier bato bazo ko réussir, bato bazo ko se battre, bato bazo banda ba makambo mpe bazokende yango ntina suka. Natali ndenge na bango ya kozala, ndenge na bango ya kovivre, baépreuve batraversa, nyonso oyo ya bango natiraki quelques leçons oyo namonaki ke eza vraiment important soki oza na besoin oyo avancer, soki oza na besoin oyo évoluer, soki otia yango en pratique okomona ke oko s'en sortir na makambo ebele. Natiraki 7 points. Sur les 7 points, nasina aborda déjà 5 points. Et aujourd'hui, naye ko aborder 6e sujet. Et réussir pour nangai ezali synonyme ya ko atteindre ba objectif. Donc, on a ko définir la réussite pour nangai ezali juste ko atteindre ba objectif. Donc, soko banda ki projet moko boy songolo, okina ngoti na suka, ozu résultat o souhaitaki pour nangai o réussir. C'est la raison pour laquelle faut ozala ba clé, faut ozala bloc oyo faut yeba de façon que et faciliter aux tâches na démarche na yo ya ko réussir na makambo ozo kosala. Et le long ngala bino to ko aborder sujet moko eza important lisusu eza loko à 6e point ezali l'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit eza nini? On va te bele balobaki nga naza ouvert d'esprit, mais en fait so to définir yango elakisi nini? L'ouverture d'esprit elakisi ke mutu akoki ko accepter, ko respecter ba idée to ba opinion ya bato mosusu. Donc, oza prêt ya ko accepter, ya ko ngima opinion ya mutu mosusu. Donc, mutu akoki koya na ba idée na ye, na makanisi na ye, na ba projet na ye, oyo eza différent, oyo eza na rapport même pas na ndenge na yo kokanisa, mais oyoki yango. Ozwi temps ya koyoka moninga, ozwi temps ya koyoka ba idée na ye. Donc, oza prêt à accepter point de vue ya mutu mosusu, même si eza différent na yo, ou bien même si eza à moitié, ou bien eza un peu différent na makanisi na yo, mais oza prêt, oza d'accord ya accepter yango. Yango wana ouverture d'esprit. Pourquoi on a même fait l'ouverture d'esprit aujourd'hui? Tout simplement parce que ezali parmi ba biloko oyo ko permettre yo o avancer na vie, yali parmi ba biloko oyo ko permettre yo o à évoluer, o atteindre ba objectif na yo oza nango besoin na vie. Oyebi eloko to ko retenir na thème oyo ezali mutu nyonso aza na ndenge na ye, aza na croyance na ye, aza na vision na ye, aza na façon na ya kotala vie, aza na ba objectif na ye. Yo pe na côté na yo oza ndenge mosusu. Donc toza ndenge moko te. Mais ce qui est important dans la vie ezali komeka ko vivre na bato sans pourtant ko apporter ba jugement à chaque fois na eloko mutu azosala. Po soki oza ouvert d'esprit elakisi oza mutu oyo oza prêt ya kopasser dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle société, oza na facilité ya s'intégrer facilement quelque part. Eza malamu mpona yo parce que ko facilité yo na makambo ebele. Omoni parce que koko yoka moninga na ba idée na ye, na différence na ye, na ba projet na ye, sans pourtant échanger ba projet na yo. Donc, ouverture d'esprit vraiment, et ça très important pour faciliter makambo ebele. Pourquoi devoir être ouvert d'esprit? Pour la nini faut la ouvert d'esprit. Au moni ouverture d'esprit, avantage na yo ya liboso, et ça pour na intérêt na yo. Et ça pour na intérêt na yo. Parce que tant moninga ye na makanisi na ye, oyoki yango, olandi yango, et ko faciliter aux tâches, na sens nini. Et ça ba idée mususu oyo zalaka nango, tellement on s'accroche à kanango mona loko ba idée na yo eza yango nde esukisi ba idée na yo eza tellement bien eza tellement makasi mais tango oyoki idée ya mutu mususu et comment permettre yo o se remettre en question et comment permettre yo o apprendre quelque chose de plus par rapport ya oyo yo yebi omoni et ça va apporter un plus vraiment ça va apporter un plus. Et tant on pose ouvert d'esprit, vous soit na muninga pas comprendre ba idée na yo, azui yango, ati yango pe en pratique na côté na ye. Tant on voit que non ah, oui iloko yo ebise kinga la fois passée, idée yo la kinga la fois passée,
nayokaki yango esalaki nga bien natika kokuta en pratique na domaine boye na côté na yo ekopesa yo susu confiance en soi na sens nini na sens ke okocomprendre ke naza mpe na baidée oyo lokoki mpo opesa moninga tiango mpe en pratique esali ye bien. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment travailler ouverture d'esprit. Donc, c'est important, tozala na yango. Et deuxième point, ezali susu important tozala na yango, ouverture d'esprit et engendraka ba bonne relation humaine. Ouverture d'esprit et permettaka na mutu à s'adapter na ba situation ebele na vie. Si on a ouvert d'esprit, on s'adapter facilement na ba milieu ebele et adaptation yango ekosala yo bien, ekosunga yo. Ouverture d'esprit eza qualité moko essentielle na vie na yo, ezali ko favoriser ba création to élargissement ya cercle bien ya société autour na yo, ya ba relation na yo, et ko élargir yango, et ko faciliter yo vraiment au zala on s'intégrer en fait, on compte dans n'importe quel groupe, on passer dans n'importe quel groupe facilement. Parce que vous avez la facilité à yoka mutu, vous avez la facilité à permettre à mutu à s'exprimer, vous avez la facilité à permettre à mutu à zalaye. Moni, pour être musu so mona aye pembe na yo moi zalaye, c'était parce que vous avez un jugement pour apporter les, vous avez un regard mando kotalaye. Mais tant que mutu abi ke na yo azara penza à l'aise, au tia kaye à l'aise, mutu avez la facilité à s'exprimer. Et tant que vous avez la facilité à s'exprimer pembe na yo, pour permettre à yo peut avancer, pour permettre à yo oye kola. Omoni est-ce que ouverture d'esprit et sa qualité moko eza naturelle et ça na bato baza nango naturellement bato baza nango naturellement babotama nango baza bato baza curieux baza ouvert basololaka facilement vraiment eza qualité bato mosusu babotamaka nango yo moto obotama nango te oyo oza na ouverture d'esprit wana te okoki koyekola eza nango eloko ya pasi te soki ozwi vraiment décision ko apprendre apprendre yango ndenge nini. Première chose faut d'abord curieux zala moto oyo oza à l'écoute koyoka baninga et ko apporter un plus na vie et ko sala ki o apprendre ebele et eloko mibale ya motuya oyo ko faciliter yo okoma na ouverture d'esprit ezali ko accepter ignorance na yo. Omoni soko oza eloko moko oyo yo yebi te oza eloko moko oyo osalaka malamu te ntango omoni ke moto ayebi yango aza pembeni na yo azosala yango bien, mama accepte ton ignorance, papa accepte ke oyebi te oza ignorant, oza na posa o apprendre, oza na posa oyekola kosala te comme si oyebi makambo nyonso oyeba makambo nyonso te oza nzambe te même si oza spécialiste dans le domaine moko boye songolo mais eza toujours berere oyo kosala ce qui fait que ntango oyebi te yaya oyebi te accepte ke oyebi te et que ça là tout bien et qu'on apporter un plus et à part ça et puis il faut ça muto et puis qu'on engager peu ba discussion et puis qu'on engager ba discussion na baninga so comme il y a un groupe de gens zala muto oza ya kufungwama oza na facilité à ko engager ba conversation oza na facilité ya ko solola ozomoni permettre bato ba apporter un plus na vie et que ça là yo bien et là mosusu ya muto ya ezali zala muto oyo oyebi kosolola mutu kopase ntan na oyo ya kojuge bato te parce que eloko wana epesaka biso esalaka biso mpasi eblokaka biso baporte et empêchera biso même to avancer omoni mutu pour la première fois oyebi malamu te obandi déjà kojuge ye mama ça ne t'apporte rien au contraire ezotia au barrage ntango mosusu relation moko ya danger relation moko ya bien relation moko spéciale nga konaître yo na mutu wana mais ntango yo omoni déjà kaka na première impression obandi kojuge ye kojuge mutu na première impression te kojuge mutu na apparence te kojuge mutu kaka te par rapport à lisolo yo yoka parce que wana mpe epesaka biso retard mutu moko abetela o lisolo na ye kaza bizali mabe et tout yo nano osala expérience na yo personnelle te ogarda idée wana na mutu ke nakoki koapproche te aza bizali mabe abizali mabe par rapport na yo te tuna mutu wana oyo ayelaki yo sango aza bizali mabe bawelaki nini ebandaki ndenge nini po bakoma ti na niveau wana donc kojuge mutu te osi longtemps oyebi ye te koapporte jugement na vie na ye te pusana pembeni na ye ntango soki oyekola eloko moko ya bien epuis eloko osu na koyebisa yo ya motuya oyo yo okoki koretenir mpo efacilite ouverture d'esprit kopase ntan na yo ya kodénigre bato autour na yo te moni bato oyo emonaka na valeur te bayeba makambo ebele
vraiment par expérience na koyebi so bayeba makambo ebele nga personnellement place nga nasalaka lelo mutu amemanga place nasalaka lelo ezali mutu oyo bato ebele na nzela balinga kopesa mbote te azali une femme kenyane donc nabengaki famille na ngai ye mutu apesa ngai ouverture ya mosala place nasalaka lelo ye asala kuna juste stage alobi na ngai ke mama na ngai vient yaka tokei place boye soki okei okozwa mosala donc aza mutu bato ebele na nzela bapesaka même pa mbote bato ebele bamona neti aza mutu liboma alors que aza mutu oyo nga so naza na ye nazalaka à l'aise nazalaka mpenza à l'aise omoni kodénigre mutu pembeni na yo te pesa mutu valeur oyo azomérite ata omoni ye ndenge nini yaya yoka ye pesa ye opportunité à s'exprimer kodénigre mutu te bango bafungolaka bato baporte bafungolaka baporte eloko mosusu ya motuya oyo ekoki kofacilite yo ouverture d'esprit ezali zala mutu oyo oza na mposa ya kodécouvrir inconnu inconnu elakisi nini ezali bamilie nyonso oyo na okota te ezali biloko nyonso oyo na osala te donc zala mutu oyo koélargir monde na yo ya pensée élargir monde na yo ya pensée donc ozala kaka na babato bakanisaka lolenge moko na yo te bato batalaka vie direction na yo non changeaka mpe bamilie zala mutu okopase na bamilie nyonso okosintégre na bagroupe nyonso yaya eza na avantage na yo ekoapportelo un plus ekosala yo bien ekosalaki okóma na ouverture d'esprit ekosalaki okóma na facilité n'importe où okokóma ozala na complexe te yaya moni mutu aza large d'esprit azala complexe te aza bajara bato so akomi quelque part aza na ye à l'aise omoni aza na ye aza na ye à l'aise nga mpenza nomoni nga nazala na nga partout nazali najouaka rôle te na changeaka elongi te naza vraiment nga nakomi quelque part naza posé naza à l'aise na position na nga naza à l'aise na situation na nga donc sala effort oyeba koexpérimente inconnu ekosala yo bien makasi bamilie nyonso oyo oyebi te basituation nyonso oyo na traversa te yaya sala effort soki ese présente omeka yango meka kosala mpe effort moni bato oyo batalaka vi ndenge mona yo te oyo baresona ndenge mona yo te koekarta bango na vi na yo te au contraire sololaka na bango bakoapportelo un plus et soki olingi oza mpe ouvert d'esprit nazoke kutu mosika bato ya libanda bato baza tout autour na yo bato bazalaka nzinga na yo konegligeaka mutu te bavoisin na yo bacollègue na mosala bami botokozala na nzela barelation kaka tokuta na bango kaka boye mutu moko bomoni kaka konéglige mutu te bazali baporte oyo bakoki kofungola yo bakoki permettre yo okóma na ouverture d'esprit bakoki kolakisa makambo bakoki mema o na dimension moko boye okanaki même pas omoni donc faut kosala effort kosintégrer partout koyokaka mutu nyonso kopesa mutu occasion à s'exprimer omoni ouverture d'esprit na comparaka yango ngai ndenge moko na parachute osilo te eza na se osilo te eza mame eza likolo osilo te eza ya kokangama nano efungwami te moyo ocomprendre importance na yango eza te efonctionnera kaka bien ntango ezali ya kofungwama ndenge moko na yo mutu soki olingi oavance olingi oévolue olingi babiloko ozosala esimba olingi makambo autour na yo ebouge yaya zala ya kofungwama permettre bato basololaka na yo permettre bato bayelaka o baidée esalaka bien e apportaka un plus nalobi mingi mais soki nakoki koresume biloko nalobi lelo par rapport à ouverture d'esprit nalobeli kaka biloko misato ya motuya eloko liboso nayebi so yaya azala mutu oyebi koobserve bato autour na yo ekutaka bato autour na yo yokaka bato sala effort omeka koexplore milieu oyo ozali komeka kotala mutu na mutu koyeba ezalela mutu na mutu yaya ça va t'apporter un plus yekolaka soki oyebi te omoni eloko mosusu na motu oyo nalobi ezali komeka koaccepte mutu omoni soki oza koaccepte mutu ndenge azali yaya ozala na facilité ya koyoka ye ozala na facilité ya koyekola na nsima na ye pourquoi parce que oaccepte ye ndenge azali eloko mosusu ezali yaya respectaka bato autour na yo soki ozo oaccepte mutu ndenge azali ozala na facilité ya korespecte ye e mutu wana kofungolela yo baporte mutu wana koyela yo baidée mutu wana koyela yo bacope ndenge tolobaka biso na lingala mutu wana koyela yo makambo oyo yo okanaki te c'est la raison pour laquelle mon frère ma sœur yekola en fait yekola penza ouverture d'esprit
zala mutu aza ya kofungwama na batu, zala mutu oyo yokaka baninga, surtout obi ouverture d'esprit. Okoma place mo boye ko, bato baza ta mosusu difficile à vivre. Mais tant oyo komi place moko mekomi facile. Mosala nde nini? Basalaki nde nini yaya? Kosolola. Yaya yokaka bato. Sololaka. Ouverture d'esprit oza nango besoin pour évoluer. Ouverture d'esprit oza nango besoin pour mata, pour changer ba niveau. Yaya oza na besoin ya ouverture d'esprit. Donc, yango nazali na tout partager. Et le sixième point nabiso par rapport à thème nabiso, les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie. Soko lingi o réussir mamozo sala, lingi za na succès mamozo sala yaya, zala muto oza kofungwama. Muto ebo solola. Pesa baninga okazo ba solola. Pesa baninga okazo ba yelo makambu, ba yelo ba kop, ba yelo ba makambu tout oyo ko permettre yo o avancer. Merci beaucoup. Tokutani mbala ya sima pour te développer septième point nabiso. Toza nango pe besoin pona ko avancer. Merci beaucoup. À la prochaine. Que Dieu nous garde.